Diamant akufi atiki biso. Nathalie Kobanda kulutu sans souci akufa. Lelo tobeti lisusu masolo ya matanga na kati ya groupe na ye. Groupe ya sans souci ezalaki groupe moko référence. Papa Chic, ça l'attention. So moni mutu aleki na TV apesi date ya liwana yo okufa. Seke ye mutachela ki poison. Oh, kanga eloko na yebisi yo, papa. Kanga eloko na yebisi yo. Papa. Omoni groupe à théâtre. Ezalaka na interdiction moko. Batu balingana te. OK. Soki batu balingani groupe à théâtre okufa nango nyonso ya yango wana. Papa, ngana sala musicien na quartier la terre. Ba manike bazwa ko sala kinduma na quartier la terre bakutani na babi ndonga. Papa nezo biso makambo solo. Yoka na ebisa yo. Papa, oyi mamo lobi. Yoka na ebi kam na lobi. Papa, les morts enterrés, leurs morts. Mais bakufi pe ba yokaka. Ngai na loti sans souci mikolo makasi. Sans souci ayebisi nga boy batu nyonso bache trouble. Oh. Na groupe sans souci le groupe sans souci komi ko zinda. Bako kota mabele. Papa. Boninga mumunene bongo. Moi si nyonso. Oya botana musicien. Soki babala officiellement te. Azachel. Zambe. Omoni Tiel. Tiel a sepelaka botana musicien. Pour soka botina mutu ayebani te ba okutana te. Mais yoka. Yoka papa. Ils ont tenu tout droit et pas un déconnabition notre frère, jeune frère, Oiseau Bundanempe, Azana Baïda Malamu. Et puis, mais il a un problème familial. Olobaki pon un problème nangai, il y a ba condamnation, il y a ba blocage, faut ngana luka yo. Papa, yo déjà na famille na yo loko ni so sali. Mosala nzambe. Oko regretter ko finga maloko wa mwana mukie. Zela. Zela te tout fina yo. Zela nan. Zela. Tata mission. O sababe. Mwana nyonso ezaloza mwana mukie, ezaloza mukolo. Soki musicien mutu abotaka yo. Na wala ngambo zo pelisa, moto zo pelisa. Obi souvent ba musicien ba 100 80% babala basina ba kote. Babotana bandumba. Oh, papa. Biso to mona babiloko wana. Bino koto bozo beta mena sa podium kuna makambo zo leka kuna. Papa, yo na famille na so sala nini? Combien de condamnations dans la famille na no longolité? Combien de blocages dans la famille na no longolité? Combien de sataniques o ezana kati ya famille na no longolité? Ndoko yako longola na o yangai. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même dit biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même dit biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Très bien. Ah, les amis, Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons appris de Kiko. Contre Kiko. Tout mon cas, la bureau sur de son baya, aïe, tout qui n'était moué. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange. D'accord, la même différence dans l'eau parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus, tu vas pas mouchard, non, je t'ai loué. Non, pas habillé pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na maman, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, peba yebayo, yakambangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta,
ba parfum pe biloko mosusu te poto ekiti na Kinshasa. Pour mon biso ezali pas cité tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Mais na sima ya kosala biso pe liweza na sima ya liwa totikaka bandeko toeli susu na oyo etali Fondation Madeleine. Fondation Madeleine alobi ke yazo sunga ba orphelin. Nzambe alobi to bwaka na mabele ya malamu po ekobota. Fondation Madeleine eza kosunga ba orphelin, eza kosunga ba orphelin, eza kosunga bato bazonyo ko mpe bato pasi. Les fils kata $1, $2, $3. Nekaka nzambe ya kopambola yo oya osunga bana wana bote. Fondation Madeleine esami uta États-Unis nde siège nango eza awa na Kinshasa. Tutu akoyoka message oyo kokanga motema te. Lona na likolo mabanga te. Olona likolo banzube te. Mais lona na mabele ya kitoko pamba te nzambe pa kokanisa. Kongo tozana avenue Bangamelo numéro 7 na commune ya Lemba. Sunga orphelin na $1 na yo, na $2 na yo, na $3 na yo. Bongo soko tali okomona ba numéro na biso ya compte. Numéro ya compte eza na C, pe tozana Orange Money. Bible lo biboe. Loboko oyo epesi ya mususu eyebate. Que Dieu vous bénisse. Bino batunyoso bozotala pe bozolanda biso. Merci. Maman, vous ne pouvez pas rester ma vraiment. Nazomona batata mosi na bino makamba osala bazwi charge ya mariage yango. Papa bino ndinga sundolanga na bino kata na boti bino na basi. Aboyi na eko yebisanga bazosala makambo bango moko bonga na kende kuna na okeku kosala nini. Ba mibala lelo bakomi na bango ba esquiver kokosaka na bango basi ya olobelo maloba kitoko na banzembo makambe belé libala ya solo fotu na kapa nzambe. Nzambe vraiment répondre. Na kokende te na kende pona ni tata na bino za bien tata na yemo na pardon maman botika ngana vana ngai natikala sa mobali na boy na ngai yepe mwana ngala bili mobali ya kobala ye atiki ye sa mobali na boy. Lisolo to solo la kinga na yo na kati ya jardin molongani na ngai. Oh voici olandelaka papa oyo nini omoni makambo nalandelaka papa wana mokolo yo jeune garçon kaka moko olembi papa limbisanga mpona dérangement biso bajeune mikongo déjà ekufi bino bozosala ndenge nini mpo mokongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démacadé. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force. Pour la faiblesse sexuelle. Aqua. Pour la hémorroïde. Acacia. Pour la prostate. Awika. Renforcer spermatozoïde. Iba. Pour la colisanto ya papa. Arariro. Pour la infection. Ahmed Azo soigné. Dr Ahmed Azo soigné. Faiblesse sexuelle. IST. Hémorroïde. Diabète. Hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Bengabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Boze ebele bokota la biso na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bandeko ba bolingo bolimbisa pona voir moi grippe ebeta moi moke kasi na cadre toujours
ya kosala bino musala yango to bomi nzoto lisusu koloka moko ya artiste comédien oyo tomonaki ba refoulé ye aleli azolela tango azoya Kinshasa azolela bipona nini nazonga mboka baninga musu ba refoulaka bango sepelanga zonga Congo banungu pe bimike bakisa kenai ko simba a respecter ba condition te yango esali ke ba refoulé ye balobi na passeport na ye elongi ya tata mwasi na bango bimaki kuna ba mususu balobi elongi ya maître spirituel na ye yango bimaki na passeport banungu ebele ebimi tomoni basana nzambe pe babimi balobi ke o eza minyololo ya famille eza na ba lien donc mamwe ebele ebimi tolobi tete sengeli toluka artiste comédien pasteur Lité ya Kanda apesa biso éclaircissement sur ba point nyonso oyo bato bakoloba mais yambona banda na pesi un grand merci la sponsor na biso Jésus Christ ya mesana ko sponsoriser biso merci na Elias na sima ya caméra merci na mama Milice Simbayinga mo Nzambe depuis Canada merci na ba oyo nyonso balingaka biso te na pesi bino mbote pasteur Lité ya Kanda mbote Papa Chic Mukadi na tondisami na esengo lisusu makasi ya kokutana na ndeko na ngai Chic Mukadi vraiment kola pambola yo mokilo eza très compliqué ofinga yete yesa ina yo na motema boswana te yesa kangela yo kanda bokutana pete bolala penda ku moko te bolie pesa ni moko te mesa moko te me yo koma mbanda na yi wana olobela nani wana nazolobela bato ya mokili kolandisama ya exemple onga na pesa kapo yawe nzambe tata za malamu nakumisi lisusu nzambe koleka lelo epai na yo na Shebiso TV parce que ezali ndako na biso ata tokei gauche tokei droite toyebi ete o eza ndako na biso ya tango ya pasi pe ya tango ya bisengo esengeli tozala reconnaissant Papa Chic basi ya kitoko baleki biso na mbongo na mapango na mituka lelo bakoti na samabele mutu oya permetaka batu babatelama bazala a bonne santé ba vivre na kimia eza bobele nzambe na yebi ete pasi eza makasi biso awa na Kinshasa tozoloba me bandeko na biso na bakwe mususu ya Congo baza na kimia te masasi ezobeta batu kokufa kasi naza na pouvoir te ya kokende kobikisa bango naza na pouvoir te ya kokende kobundela bango mais lokola nyonso totikaka na maboko nkolo na biso nde yango tozosenga ete mawa nzambe ezala likolo na bango kasi ngai pe bozomona soki lelo na telemi boye nazoloba eza par la grâce de Dieu ngai nzoto etondisami na makambo ebele Papa Chic Mukadi na koti ba boloko tika boye ozolanda na koti ba boloko ya ba sokti nyonso ya sena mokili oyo naza vraiment une expérience à vie na mboka oyo Congo nazoloba ngo lelo mutu akobangisa nga lisusu azate pona koti boloko ya batu mwindu na yebi ya batu mwindu ndenge ezalaka ya biso ana Congo ezalaka tango zo kota mukola liboso bako memona dala nye opepa nye na kantine naza na experience wana na kota memi boloko ya ba Belge na Belgique okolaksange lokote c'est-à-dire naza na expérience ya vie Papa Chic landa na pesa exemple nazuya na makamu na yo nazolanda mais yeba to sambelité hein toko sambela voilà yo moto la nzambe toko sambela OK toko sambela c'est ça la forme nzambe na ngai Papa Chic mutako bangisa nga na mboko yo azate mboko eza mboka ya bakoko na ngai eza mboka ya tata na ngai eza mboka ya mama na ngai mutu akobangisa nga aza te Papa Chic omoni avion ozomona avion ebele bamata avion bakenda bakoma te bakenda pe bazonga te accident ya avion eza ndenge moko te na ya mutuka
Tango moni ndeko no ya kendaki na vio azongi papa Chic eloko liboso folo ba nzambe merci. Mais zana batebele bazano na bitidi ya ko remercier te. Bakoya na ba lenzo di oya bango. Wana lobela ken piano na manike. Te, na lobela ken piano na manike te. Wana déjà makambo ya ken piano na manike et si déjà na check yango déjà mupandi. Awa siko na za ko s'adresser na mokili tanke un grand homme de Dieu. Nani akokokana nanga na mboko yo papa na leka ko na koteya. Na leka ko na experience ya makambo nzambe. Biso to osalela nzambe ndenge basali ya nzambe ba apôtre ya Ancien Testament ndenge basalela ka nzambe. Vrai apôtre ya Ancien Testament basa parmi ba apôtre o ba kota ba boloko. Basa parmi ba apôtre o ba betama fimbu. Basa parmi ba apôtre o ba bundaka pona nation. Bise yo ba mutakala na nkolo. Na zongi lisusu. Incontrestant li dofolo na nkolo. Ate ye munene matako kokwe ya te yeyo. Na zongi lisu na mboka to esko ko matsesko elengia trouble. Tika nkola pambola bino to sambela. Voilà. Banengo babolingo to sambela po émission za elengi. Kama biso na lo sambo. To sambela. Tata to pamboli opposa nzambe malamu. Nkolo toningi to sala émission journaliste ya kaka na ba question mais maloba nyonso oyo ekobima ekoute pai na nga invité la nanga bien na losambo papa Bible ezoloba munoko oyo elobaka mingi yango esumukaka mingi tata nazo salela yo mais naza pe na mwa sentiment moko ya nzoto ya bilobela oyo etindikaka nga loba liloba oyo pokota boloko tata batela munoko na ngai naloba ya malamu oyo ko édifier peuple de Dieu peuple congolais. Seigneur notre Dieu na bosani te yondo sanzambe ya makoki nyonso yondo permettre loba ya kozwa ngai interview pona loba makambo esengeli na loba mukolo lelo batela famille nyonso peuple congolais bisika nyonso bizwa miye na fin fond pesa bango kimio mokile ko pesa te na komo na mokonzi Yesu Kristo amen. Amen. Ah, osambeli kitoko. Oh, mais je suis. Obitango sambela kabo isala kanga malamu mingi. Bon, émission bandi. Banengo ba bolingo nena bayi ke bolimisa pona voir. Pasteur Lité ya Kanda. Vrai ou faux Simbakisi? Vrai ou faux na Simbakisi? Voilà. Vrai. OK. Na bakisa lisusu na lingaka likambo kitoko. Vrai ya solo. Nazo confirmer bino na émission à lelo ngai mutakala na nkolo pasteur Lité ya Kanda musala o na sala kana yaka ko leka na ba télévision na simbelango kisi oui donc tout le baba pasteur maître spirituel mo aleka ki alobi ke okendaki pa neza ya solo na kendaki pa na ye eza ya solo mais mbali bo somo ndani makisi oui mais sikoyo théâtre ko simbelango kisi papa OK nakoko loba na simba kisi na yemba na pesa na nous trouble pesa trouble banda na Kinshasa papa faut o annoncer bien toza na kati ya village Silo na quartier 1 mupepa kitoko ningo mela secret kasi sikanga na vanda na mwamba makangu na nga na village Silo mama na ngaye papa zo na alliance na musabi entalinga te na sambu alliance papa awa na village Silo ozala parisien c'est-à-dire soko ye awa na village Silo ozozwa mupepe moko naturel pembeni ya mai ya njil c'est-à-dire eza dernier parcelle avo koma mai ya njil okokuta banzete moko kitoko eza wana okolia po sepelo kozala jamais déçu. Voilà, merci na équipe mobimba ya village Silo tata pambola bino na changer formule la trouble ezuya lisumba la moko te komi trou Olandi Abatiko sekisanga na bientôt. Landa. Première émission na tenia bosanto. Trouble moko ekoti na minute na mboka. On a ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église. C'est bien moi. Mutakala na nkolo un contre 100. Frappe na le frappe na retour. Nako beta batolo lengo na papolo na nyati yo. Na kwesi yo.
okota to hôpital e bale kauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka okosala eloko te tofongola makomi voilà totanga makomi nalinga makomi mingi totanga te mais tofongola so fongola ngoni na fongoli po epesanga ba idée Papa Chic nalingi ozala très sensible na biloko nazoloba voilà nakolanda yo omoni année 2022 soko yambinga na chaîne na ote ya YouTube ekozala très difficile po talama papa eza mupepe na déplaçaki me nzamba permettre te na umela kuna nzamba lobi zonga et puis bananga na kenda na voyage nga na kendeki ba mindele bazwe bisanga balobi mon frère zonga mboka Kabila zana nyongo na yo okoko tika nyongo nengwana te landa biloko nazoloba papa nazolanda yo na ye nazoba nyongo na ngana sima nzana sani obina nyongo na papa Kabila papa Joseph Kabila o aboloba o ancien président azana nyongo na ngai adefaini eloko te adefe eloko te na koti se nyongo na makasi yango na zongi mboka pona ya kozwa nyongo na ngai na ningina loba biloko moko eza très capital pour permettre na bimisa nganga o ayaki koloba na télévision na simba kisi pa na ezoba e bimisa pe ba pasteur obo yambaki na ba télévision ba yaki koloba ponga na simba bakisi pona zana ba condamnation ba makambo ebele bele bimisa bango ba zoba basala nzambe te s'il vous plaît basala nzambe est-ce que nzamba kosa ngane mosala nyei tengane mosala ya koba landa Papa Chic tokende tanga omoni mutu na vi batebele bayeba kango te mutu nyonso na se na moi tangu kaka botami na mokili aza deja na esprit mobimba o etambusaka moto mutu aza esprit nengo monaka mutu azotambola boye Papa Chic nengo za boye oza esprit oza mutu oza na nzoto oza na mai na makila moza pe na be esprit oyo egidaka yo toza na sorti ya ba esprit ebe nazoya na bimisa biloko moko eza très capital o sepela na ngai koba papa mutunu ezaka lokola ya bagizengi mais biloko bimisaka eza très capital Emily Seti Mayinga tata pambola yo mama na melagi koka mama akabulaka pasi na ye na batu fondation ezalaka nini vida fondation vida nzamba pambola bino na acte bosalaki mpo na ngai fondation vida Emily Seti Mayinga tango boyoki te mwana mboka zongi aza na ba problème to chape loboko kati na ye mama nzamba pambola ye soka pambola lobaka te mutu ayeba te menga lokwa na za muta bilobela batu bakoyeba vida Emily Seti Mayinga yokani Papa Chic mukadi oui soki toke na ba tribu chaque tribu ezana ba esprit na bango babelela ka bazana ba mpungu na bango oke na ba luba bazana bokoko na bango oke na bandundu bazana bokoko na bango okei na este basape na ba jari ya bokoko na bango okei na ba Congo basape na bokoko na bango okei pa ba tetela ekolo nyonso kokende bazana sorti ya bokoko to pe ya besprit o bango babelelaka kitoko la chomiko la tsanga papa voilà tokoba na biso pe basali ya nzambe ndenge totambolaka boye Papa Chic mosala nzambe na mosala nzambe aza pe na esprit na ye mama yebisaki ngaye kokotanganga te okotinda koyanganga wana matali yo nzambe mama mama yebisaki ngaye kokotanganga te sokokotinda koyanganga wana matali yo nzambe nanga fumu pa Kester mama yebisaki ngaye c'est-à-dire ezana mama moko te tanga boti mwana na ye ayebisa mwana kende kokota ndagu ya nganga
Très bien. eza na papa moko te ata papa kota ndako nganga ata mama kota ndako nganga akolinga te mwana na kota tozomona ba pare belé lelo na sena moyi aza soda malingi te mwana sala musala soda alobi mukolo soko sala musala soda kende ko sala ngona po na poto awa te po asala déjà musala soda ayebi souffrance nango awa na mboka okomona papa boti mwana zebisa mwana yo komeka ko bala mosala nzamba Kongo te o regretter ozomona papa za pasteur mazo pekisa bana eloko ya sala katomona kango lokwa ya malamu maza ko interdire bana na ye alobi bokota musala ote okuta na pasteur moko bakisi okuta na pasteur moko ya nganga mwana okene ko souffrir pamba tala mabala oyo lelo na simba ta mwa libala mokie ya ba garçon oyo tomona bango lokola ndeti ya bala c'est-à-dire ba fille oyo tomona ka lokola bala voyou mais bango na baza lelo kimia na mabala ba oyo babala ba pasteur lelo nazokosa yo te basi ya ba pasteur bazobela makasi bato bazoluka bakufeza banani eza basi mibali na bango akomi na souci mwasi na ya kufa po bala deuxième femme po ayeba kateke un jour akoma na kombo munene na mboka lelo akomi na kombo sutuki ebo akomela mwasi ni ngana koyeba yobe tuna eti mais yum de lobi yango zela na loba nana biloko kitoko boni kuna la sepeli merci papa chic na olobela be esprit OK otuni nganga ngai na wuti poto na ye batu ba critiquer moko na moko alobi ndenge sengeli aloba banganga babimi ba prophète babimi basakoli bon yote yozano innocent yoza innocent tikana solo la skona ba pasteur solo la papa pasteur yo muto lekaki na TV olobaki pona problème na ngai ya ba condamnation ya ba blocage fo ngana luka yo papa yo déjà na famille na yo loko ni so sali mosala nzambe oko regrette ko finga maloko wa mwana mukie zela seke bino botrike ngai botrikaki ngai boluki mosala nzambe moko ya kolobela nga vérité botrikaki ngai zela otrikaki ngai papa yo na famille na yo so sala nini combien de condamnations dans la famille na nano longolité combien de blocages dans la famille na nano longolité combien de sataniques oh ezana kati ya famille nano longolité ndoko ya kolongola na oya ngai papa zela ce qu'on a simba destin na la kisa aussi koyo na longo est-ce qu'on a be esprit papa na zo ningana la tso niveau ya intelligence na ngai omoni okoko zala mosala nzambe mais na kati ya vie ya mutu azana destin na ye papa tangu na uti poto ba refulenga na zongi ezalaki likambo esengo te ezalaki likambo ya pasi na leli makasi na yoki pasi mais nzambe na likolo azo sekanga po nzambe ndaza mutu azo contrôler destin ya moko na moko nzamba contrôler destin na ngalobi nanu tano ya kune koki te zonga awa siko basala nzambe bino batu bozo contrôler destin ya mutu to nzambe ne mutu azo contrôler destin ya mutu na ye panganga zoba yo maître spirituel te zela te tout fina yo zela te zela nanu zela kata mission kate mission papa osamabe ngai te maître na longoli excuse OK veuillez m'excuser te énervé ngape énervé ngai papa yo vandi kabwe muto ekoloba noke asimba papa landa na esko na be esprit OK papa chic omoni kosalela nzambe tosalelaka nzambe na nzoto te na nini na makila pe te oui nzoto ezo servir na makambo ya nzambe mais makambo ya nzambe eza esprit eza œuvre d'esprit
œuvre d'esprit basangisaka ngo ne eloko mususu te basangisaka ngo pene eloko mupaya te ebomaka makasi ndeko nanga nazo yebiso o eza vrai koba moto ngani ngatango loba ezala ngai ezala basala nzambe mususu o ba yebi ti lelo bazo servir nzambe na bakisi basala attention tant etikali mukie Papa Chic nganga leki na télévision a confirmé ngai naza véritable mosala nzambe nalingaka mutu ya koloba makambo na ere actualité te soko oza pena vrai mutu ya mayele okomprendre ke Dieu azaki zenga azoluka succès mpona nini omoni toza boye na minute oyo so oza mosala nzambe solo bima deja yebisa biso 2023 tata mokonzi ya mboka ekozala tel opesi biso na bane deja oyo tobanda kokonte oyebisi biso ke video oyo mikolo ezoya bozongela yango véritable mosala nzambe omoni ntonga na bungaki nazomonana te to véritable nganga ero ya ningaka ya kobima ya yango wana ya zeli nga moko na mibimisi na ye na bandi bilobela na bilelalela na nga ya baproblème na kuta nango ya ye kobima ye nganga ya fuati papa landa sikoyo omoni théâtre tosalaka théâtre yango peza œuvre d'esprit basangisaka ngo na eloko ya mopaya te nani za clair basangisaka ngo kaka na bonzambe tanke yango eza œuvre ya esprit eza baesprit nde mutu bayaka kati no batiaka biloko oyo olobaka obimisaka esprit ya solo esprit ya bonzambe oyo eza kati na yo ya don ya œuvre oyo nzambe atia kati na yo soki kaka yo osali erreur osangisi na baesprit mosusu kokufa na yo yango wana Papa Chic nzambe na likolo azoyoka ngai mwana mama Clémentine Kaila mwana mama Olive Lembe Kabila ndenge na vandi boye papa bananga na botama na yebi ndako nganga te soki na kota ndako nganga lelo na lamuka te na yebi sio Papa Chic omoni ba succès otoza nango eza don eza grâce to botama nango soki omoni mutu yebi sio ke ngana leka na ndako nganga na ye eza makambo ya lukuta azoluka succès azoluka yebana na sima kombo na ngai papa eza na eloko moko to ekobatama na sima na ngai oyo nganga ndenge nini azanga secret nganga tondisami na posa télévision nganga aza na posa visibilité ozomona te aza nganga moko trop primaire aza nganga moko ya bumwana aza nganga moko ya salité c'est-à-dire batu bakomi na posa kibonganga asala ngo publicité na kombo ya mutu soko za na posa publicité papa biso toza wana pona kolobela bino yaka to salelo publicité na kimia ko profiter na kombo na ngai te mituna eza asisa pona tuno zela na mela mai yo tunaka tuno mituna se belei yo mona omisambusi pasteur lite ya kanda oui bokendaki poto na ken piana bakangaki bino mibale barefule muninga zongi yo tikalaki mpona nini ondimi waka nguna na Belgique mboka pasi te obaki ngunda mpona nini wana eza vie privée na ngai na oloba ngo na TV te moka star nakendaki baaffaire na ngai ngonge ekoki nzambe ayebisi nga zonga nazongi barefulaki to zongi te nazongaki wamne muno makasi nako refule nako zonga ezaka eloko moko eloko nini oboyaki Congo ozolela na Congo nako zonga mboko yo te papa basi nini oza nango na Congo yo vivra bien te eza mituna bato baotuna oui ovivra bien to ovivra bien te papa eloko nini elelisaki yo landa nga naza lokola bato nyonso te fo koyebaka lite ya kanda dijare na ye azalaka lokola moto azobela mutu ozolanda yango mona banganga babimi na problème na ngai
Nena zabo e forme na ngai eyeba na kate papa. Na sali 3 mois na lekaka na TVT. Kasi bande ko na nga ba yeba ke sika na kenda te. Tengu na komaki, fona lakisa bango ke na seni na komi. Ko lelo nga na lelaki ezani eza ko lakisa batu ke na iye musale bandaka te e bandi. Na bandaki musala mwenga mukolwane na kite na aéroport. Ka ko lela oni zaki deja musala mobimba ya ngwana na bandi. OK. Moi na déplacer ki moi na kabola ki bozuna tata na ye. Tango ya ki fois reverset. Abino bokase ngana tata to kabwani c'est biblique. Ngayo na zongi na maboko ya tata na ngai. OK. Kasi ezalaki pe na mitune belé na kati. Ngana mituna ka question ngabi oh ba comédie o baza na Congo balelaka pasi. Balelaka nzala. Soka beli fois le kanaba TV. Ba artiste nyonso bakenda poto. Balobaka poto eza cimetière ya ba artiste, ya ba comédien. Mais nini ba comédien baza kuna nanto yoka te mutu moko azobela mbasu to tinela embo mbongo. Yango na lingaki na profiter na kende pe na tala na yeba gezalaka nini. Ozolanda papa Bible zoloba chaque chose a son temps. Totika tana temps. Ozolanda destin ya mutu eza na maboko ya Nzambe. Biso to lukaka neti to fonctionner Nzambe, mais Nzambe pe asala kalolengo ya sepeli ko sala pe na temps o ya lingi asala. Voilà. Tata pamola biso. To le ka sujet wana, to le ki sikoyo parce que ba ba bolingo, la minute oyo to kufeli comédienne. La komo ya Diamant azalaki artiste na groupe sans souci. OK. Lelo atiki biso na mboka mopaya, kelaki Brazzaville, na Pointe Noire après ka kufeli kuna. Mais mon ramodinier belé. Biso nous avons muta kufi ale ba secret maniko bi. Pasteur lité akanda. Relation nini tope nini sentiment nous alango koyoka ke moko ya ba artiste comédienne akufi na komo ya Diamant. OK. Ah. Diamant. To présenter. Ah. Diamant. Papa mta kufi tika blague. Yonga na ibisonga na sala blague. Te na resule mwes na kalade. Oh, Diamant za mwes no kala. Papa, na théâtre mwes ni ya pembe nga na bimina yete. Ah! À l'époque, nous avons un producteur qui a théâtre. Landa. 2001-2002. On a ce qu'on a un comédien. On a ce qu'on a un nani. Nazaki producteur. Toyaka nzela moko na ba major bisadidi. Yo na la major la tibasima. Major na film. Te. Na landa major te landa te. Na landa. Biso sko to banego pointer. Pona ego produire groupe wana fona tala groupe ni eza na basi ya kitoko. Na produire groupe sans souci pendant temps mulai. Nyonso na pona landa ba diana na sima. Ba diamant. Papa liwe eza likambo apasi. Liwe eza likambo ya esengo te. Ngai pe na kufelaka. Baninga na ngai pe bakufelaka. Weranso na yemi nzembu moko oyo nanu akufela moto te na mokila tombola mosapi. Oyo nanu alala nzala te atombola mosapi. Papa yaka kaka semaine o yaka ta mercredi na lobela makamba wenge. OK. Pona concert na bango. 30 juin kala. Natinda message. Producteur o azo produire wenge 4x4 sala attention. Sala attention biso toza ba youtuber ya makasi na mboka oyo. Kon néglige biso te pona promotion. Batu bazoya ko financer biso mbongo to
to créer ba actualité pour makambo ya wenge yokana te. Mais toza censé toza obligé makambo ya wenge yokana pour bino nde boza ba financer boye ko zongisa wenge 4x4 na boyokani. Ozomona nde batu bakomi koyokana. Papa zela na ibisa yo. Bo panza message oyo. Papa na ibisi yo mona ki moto na yegi na ngote. Batu nyonso lite ya wenge la lagate elali. Na minute o nazo ninga na moto moko ya siga. Okay. Siko ngai pe moyen loka ba financer loko te moyen loba makamba wenge ezate pona zape mutu na liete moyen loba ezate de fois financer ngai to tika ba makambu nyonso ya ba actualité nyonso to vandela po to koti déjà to koti juin et to koti juin dans quelques jours. Dans quelques jours, quand tu as déjà joué. Le 30, le combien? Concert ça? Le 30 juin. Le 30 juin. Le 30 juin, c'est une date. C'est une date na mitou. Mon producteur, botin de la wera, botin de la bajibe, botin de la batunio so oyo, basana kati ya organisation ya concert à stade. Pardon s'il te plaît. Nous sommes des tout ba véritable youtubeur. OK. Batu bayoka ka nebiso. Ozolanda. Ça je l'ai qui hein. Batu bayoka biso. OK. Omona te ba parti politique ezobotama. Bango nyonso bayaki ko luka ngai mais montagne azo tia ezo déranger bango. Oh. Ozo comprendre? Ah papa. Si gouvernement biso Gentili Ngobila, gouvernement biso na parti politique. Toi kuna dana kati, ça ité hein. Te stade tondi. Ngana ya gâté sans invitation. Ah. A invité ngai te na onero ngana za nango. OK. Ngana ko ko zo be invitation. Vous va Hollanda. Oui. Fais ça message. Oui, papa Gentili Ngobila. Voilà. Ba organisateur o chaki ba lembongo na ninga mabe. Po na liste ngana zalaki papa yokate na liste ya Ngobila na stade ngana zalaki. Mais tout le monde mais ba boyi ko benga ngai. Oh. Bon, Gouva Hollanda yo hein. Gouf. Omoninga bana babwaka nga na podium. Na yaka lisubi ya te. Ozolanda. Te yama. Te landa te. Ozomona mutu abengisi yo. Oye ko soutenir ye. Oye ko tchai maboko mais un individu. Oh tango bino bo lekaka na ba TV bo nyuka magapona artiste ya zalaka te. Mais à se permettre abwaka yo kufa na yo ze lokote. Nga banda wana sikoyo bango kutu baya kutu ko bwaka nga Sami Nduki. E bongo bato bakengelaka Ngobila. Basaka boye. Papa, wene saka pona swaka lisasi na mutu makambo eseni. Esili. Fo bengana zwa papa, tala omoni nga ye. E ana mutu abengi sanga na mboko na honneur te lokwa mama Olive Lembe Kabila. Tolo ba vrai papa. OK. Soka bengi singai. Ye moko aza ko assurer sécurité na nga lobi. Mwana na nga o azaka bilobela makasi mutu esalaka te. Okomona chekeleke batu bo kengela ye. Tanga zo loba, bo contrôlera ye nini akoko loba. Na nini akoko loba te. Voilà. Ndoko mona ba Vincent Chilusi bazana bazo contrôler pe micro. Oyo na koloba ya mabe basani bakati. Nazo mutu te. Yomo miyebi. Na ye baka pe onazali. Yomo na ante so na sali mabe. Suka nango fo na senga nini? Pardon. Bon, il y a diamant. Diamant. Ex makangu na yo. Te. No cholo ba. Kobi msanga ndumba te. Pourquoi vous créez la mutuli kambo? Oh, on a ma belle. Bon, koba. Diamant akufi atiki biso. Nathalie Kobanda kulutu sans souci akufa. Lelo tobeti lisusu masolo ya matanga na kati ya groupe na ye. Groupe ya sans souci ezalaki groupe moko référence. Ezalaki groupe oyo la nana loba biloko. Esina inama natonda ko fingama. Omoni ndezaka so ki muta ofinga ngai. Yebise omoni muta ofinga. Esa tonda ko fingama. Pour fingama trop na vie. Omoni muto zo ningo yina. Esa tonda ko yinama. Ngai soko lobe yini ngai osali musala ya punda. Po na bela déjà be estomac e kauka estomac sila yango moko sana melakisi.
tension AVC ese lekanga na mupepe ko ya lisusu te whisky ni nga na melite na mboko yoyo kate bakanganga kuna na oteka bombe groupe ya sans souci molimo ya sans souci pe mana kimia voilà ngai pe na sala ki théâtre na kati ya groupe les bons samaritains et pas na mo na nzambe pasteur de la foi na ba président nyusu ya théâtre ya mboka oyo na tikala ko mona papa ya gentil te lokola sans souci ezaloba ni théâtre sika ayebi ko pesa mutu valeur ezana batu ebele lelo bazo sala théâtre balingi te batu baya ko remplacer bango soki aza humoriste alingi te ba humoriste babotama soki ajuwaka kitoko aza mobala mbinga alingi te mibala mbinga basani babotama soki aza mwasa kitoko alingi te basi ya kitoko basani babotama papa chic sala attention so moni mutu aleki na TV apesi date ya liwana yo okufa seke ye mutu atielaki yo poison kanga eloko na yebisi yo papa kanga eloko na yebisi yo soko moni mutu aleki na TV soki aza prophète seke balesi ye mbongo kende ko prophétiser lite akana okufa date tel wana bato batielaki nga poison esi bayebisi ye po ebima biso te ebima nani ye moko etemboleli na ye papa na yebisaka yo mongani naza boye naza mutu boko tika te na tambolaka boye eza impossible na mboko bakondi baza naza mutu yo na tongo fo boyeba déjà 7h aza na telema to aza wapi nga naza mutu fo botika ngaka esika batamana de mitu baza yo bana yebisa yo peut-être oyebaka te nga na kokodio ko tobela maladie moko kokodio toza na ba symptôme awa ba nere kata na biso ngani na zabo na lo ba vérité ngani rekata na ngai bana ba bolingo pona componente tongo musuna ko la mukabo na fingi bêtise na des autres batu bazo kamwa oh yo musala nzambe azo finga makambo salité bo pona nini nzoka eza nere se katana ne recommande nga lelo finga ka ba sexe ngaite ah papi bunsi papa français mais c'est les français maison kitam si Pablo kitambala etiki mbukusu tata pambola bino ozolanda sans souci abatela ki groupe na ya théâtre anyo kwa maki pona yango ba diamant ba longwe na groupe à théâtre sans souci pona de ina provoquer makambo boloko merci merci pona boloko oh kitako boloko merci loba ça papa omoni groupe à théâtre ezalaka na interdiction moko batu balingana te OK soki batu balingani groupe à théâtre okufa nango nyonso ya yango wana na lingana tenga ba kombo batu me mutema musezo bisanga tanga mutema musezo bisanga ko tanga te sko wapi oya bien ko tanga te wana ochanga na erreur ngapo matie kende gitogo fona tanga ba kombo bato OK est-ce que ba Pierron Dombas ba inanga te na ba gingombe po baza pe parmi bato ba semer trouble ki ndumba na groupe ça te non na lobby te non tâtonner ah non na lobby te bon ba Holanda yo e bon na lobby na eloko te auti ko bala yo auti ko bala na lobby na eloko oh papa oh oningo bimisanga na lobby eloko na tâtonner OK nazo sala étude OK c'est ça bongo te vous avez la raison ouais nous avons la raison oh eloko muta lobby te ngo lobisanga lo na makasi azo tâtonner alebe lokote koba moto na nzambe
nana mateya moko ya kitoko fo ya mikolo ezoya naokalikile ndeni naolobela manike. Oui. Yo koka manike. Ngana koka manike te. Ngana koka manike te. Ngana koka manike te. Ah papa tika. Tika. Tika makama manike. Tika. Carrière nenge ko beba te. Ngane na ko lakisa manike place a uta na place za lelo. Nazo biso vérité. Manike wapi? Oh. Moi ça va bien ndonga. Oh. Papa, ngana sala musicien na quartier la terre. Ba manike bazwa ko sala kinduma na quartier la terre ba kutani na ba bien ndonga. Papa nezo biso makama solo. Yoka na ebisa yo. Papa, oui maman lobby. Yoka na ebi kam na lobby. Na ebi. Papa, yoka na ebisa yo. Omoni mwasi nyonso. Oya botana musicien. Soki babala yo officiellement te. Azachel. Nzambe. Omoni Tiel. Tiel a sepelaka botana musicien. Po soka botina mutu ayebani te ba okutana te. Mais yoka. Yoka papa. Bon, na signé prison. Na signé siko. Na signé. Nzambe merci na kota lisusu. Yoka na ebisa yo. Nazolanda yo. Papa, yoka na ebiso biloko. Na pesa biloko. Pesa biloko. Ah, fait beaucoup. Wemba eko comprendre ngo na suka. Maman na biso Amazon poiso valeur. Faut na bala yo officiellement malgré na suka. OK. Na bala yo officiellement pour na longola tâche moko ya ba problème. Est-ce que bika monsieur bele bala légalement? Kasite yoka ezalaka ndenge nini. Musicien abota na ndumba. Omoni bana ba musicien nyonso babota bango papa na bandumba. Yoka na pelisi moto yoka na pelisa. Pona nini? Mama ya moi omoni yoka nezutwa yo. Nazo yoka. Ndumba nyonso alinga kozwa zemi ya n'importe qui te. Oh. Po akozala na difficulté ya kolakisa mwana oyo wapi tata na yo. Po mwana nyonso soka koli suka na nga tunaka mama. Papa na nga zalaka wapi. Esalamaka ndenge nini. Mwana komona batelemi boye na mama na ye. Mama zo tuna. Papa na nga za wapi. Omona mama zo lakisa mwana tata na ye na podium. Tala tata na ye wana zo beta mi. Epe Zambe, na makamuka ne yinda. Malgré voix exacte. Papa, yoka. Nazoka. Mwana nyonso ezaloza mwana mukie, ezaloza mukolo. Soki musicien mutu abotaka yo. Na mona ngambo zo pelisa, moto zo pelisa. Obi soubi ba musicien ba 100. 80% babala basina bakote. Babotana bandumba. Oh, papa. Biso to mona babiloko wana. Bino koto bozo beta mena sa podium kuna makambo zo leka kuna. Bazo mela badiamba na lobite geba. Oyebi kenga na commenti na niveau mo bana bano yebi sa produité na biso chaka mbetu na sa podium. Po basi bakoya kotela nga ebele. Papa tika tozana biloko to bomba. Mena nyonso wana mo to landa ezate. To kene na histoire ya Jephté. OK. Wapi Jephté? Bazana bango mabete, ata babotama na kindumba me bazana bango bana mabete. Voilà. Totanga na Jephté te. Na pesa exemple na Jephté. Jephté mwana makangu. Abotami na kicheli na kindumba. Nzamba tomboli Jephté lelo yebana mokili mobimba. Nzambe tanga salaka ngolu na mutu akipaka te mwana ya makangu. Voilà. Olingo bimisanga mabesiko pona ni. Wana soigner. Te na soigner pe na mutu te. Ese na tangi kombo bana ngwa. Oh, taka mwana ukamoka. Papa. Ofinga ngate. So ofinga na koya na biloko.
naza na biloko ya sika ya mubesu ngai rien po akoyelo awa ebeba eyindisa ok manike plateau za libre yaka oh papa biso na quartier la terre wana basi na biso akindumba bazoya kotala biso nde tozoyema na bababi ya ndonga que son âme repose en paix na beta lisolo ya diamant ok lelo bato nyonso bazalaki tout autour ya groupe sans souci papa les morts enterrés leurs morts mais bakufi pe bayokaka ngai na loti sans souci mikolo makasi sans souci ayebisi nga boye bato nyonso batie trouble na groupe sans souci lelo groupe sans souci ekomi kozinda bakokota mabele papa boninga munene bongo nalobi teke liwe ya diamant eza sans souci bato bana mawa tika mawa tosi cette émission tokenda suka po mamolobi ebomi bato mbamona ndako mot de la fin mpona matanga diana akufi lelo nakoma na famille nde nakozwa baorientation mpo akufi na Brazzaville eloko ezolekela nga pourkui bacomédie bazokufela na Brazzaville Brazza eza na nini il faut comprendre yango pululu ntango akufaki toyokaki Brazzaville mono autuki ma piscine autaki Brazzaville oza na nini ngai mpe nakokende Brazzaville tala botenga na onana na te opekisanga Brazza te okende noke Brazza okosima kisi noke Brazza okuna ya kisi ne bakini te nga noke Brazza okosani opekisanga Brazza bwani mpona kisi Brazza na kisi makasi kosa blagi te so moni comédien akendaka Brazza so moni comédien akendaka Brazza botale bien botala comédien na bien bapelaka mon papa bakiti Brazza kosa blagi te voilà conseil nalingako mingi nakotindo kuna te mot de la fin pour l'émission d'aujourd'hui bandeko nalobi makambo eza na nzela te botia yango na mitu te je suis notre frère namoni modele bato basiliki naotala siko mbongo Yusufu aza nango akangisa ngai ndeko na ngai kosala mbongo te nakufi yo manke bapere na biso zela baokanga yo ndeko na ngai nani akobimisa ngai nani akobimisa ngai na manke mais na manke na ndenge solo te ce sont des aventures je suis un aventurier trouve-moi un aventurier qui parle ça n'a pas de sens c'est la famille c'est la famille na regrette fort biloko nalobi tokomi na suka merci na bana monde atie mokili mobimba tofongoli porte siko mpo na bachaîne nyonso année oyo eza année na ngai ya succès ya lipamboli ya bénédiction ya kokutana na bakondi eza année na ngai soki oyambi ngai te okotalama mpe te namoni yango nga moko papa atotyeka foto nango tie elongi nango tyeka kombo na ngai mopepe papa chic tika lipamboli elanda yo merci na bandeko nyonso merci na Patrick Depa na maboyimbo papa na Shaina kuna na Paris merci na ba musicien nyonso ya mboka ba comédien
merci na basala nzambo ba soutenir biso na ba prière. Merci na bino nyonso tata pambola bino. Nyonso oyo lobami awa c'est notre frère Bochango na mutute pour ogoya ko cha frère no ba place à passe pour rien. Commenter dans l'émission Tina Souka, s'abonner lisusu na Shebiso TV. Na mystique ya fourmi pe soko monyango na lité ya kando officiel ko zapete. Ezaka promotion ya artiste ezo sala ma parci par là. Merci na maison qui tam si Pablo qui tambala. Tata pambola maison qui tam si papa nga na simba na kiss na maison qui tam si. Nga pena na simba kiss na maison qui tam si. Ku ndeko na nga chenu e mata. Na mema yo. Na mema yo pas maison qui tam. Ça dit maison qui tam si mutu tout. Asale la yango. Na ba musicien, na ba pasteur. Maison qui tam si Pablo qui tambala. Kasi etiki mbuku so asali ba kisi moko. Ezo nyangola papa. Ya solo Oh. Ngana ba makangu. Merci na Jogo Sadam Indala, tata pambola bana Turquie. Partout mokili mobimba mutakala na nkolo yeyo. To bandi déjà musala, merci na ba journaliste nyonso. O ba soutenaka ngai na tanga passe pe na tanga bisengo. O ndeko na bino tata apambola bino. Tolobela wenge 4x4 tangu papa ko ya mercredi na tongo. Merci na village ici le pona accueil, merci na bandeko nyonso tata pambola bino. Village ici le zesika ko bunga te en face ya régie des eaux. Tout près on ngo koma kana maya njili boye. Village ici le zana esika ya kolia pe ya komela. Bana poto bana mokili mobimba tangu boyaka ko tala ngai. To boyaka ko zo mon pepe na village ici lo tata apambola biso. Merci beaucoup. Naza micro. Zo micro papa. Bandeko ba bolingo tokomo na suka émission lelo matoni mingi na ba onyo sozangi bakwe otala biso awa na Shebiso télévision chaîne oyo kokani na yo matoni mingi na sponsor na biso Yesu Kristo ya mesana ko sponsoriser biso na Shebiso télévision matoni mingi na ndeko Elias azali na sima ya caméra pour la prise de vue et pour réalisation matoni mingi na mama Miliseti mayinga mwasi nzambe ya botama dana mutema kusunga mama nzamba pambola na nyoso kosala pona bana bitike na ningo fungoli orphelinat munene na mona orphelinat boyete na tongo bana bakomela ti na miliki na lipaya pain au lait o bateka na supermarché mwana mwango lipa bongo omona da bongo nani salama donc vers à miliki nzamba pambola vers à miliki ya munene wana bana ba miliki na tongo 6h30 kasi nga moko peta on écouter na ba problème na sakutu nano felente mais après singa lipa wana na ti ya miliki mama Emily Seti Mayinga fondation Vida Ophelina Vida nzamba memo musika tokobelela na ba télévision osali yango oui pona ko gagner lipamboli yo moko Emily Seti Mayinga mais biso pe to ko sepela te kaka yo moko zo lipamboli biso pe seko nzamba pamboli biso to ko yebisa pe mama Olive Lembe Kabila akoya pe ko tala pe bana to ko yebisa pe ba kondia mboka ba ya ko visiter pe fondation Vida na Ophelina Vida esika nini mama na biso Emily Seti Mayinga asa ko encadrer bana bitike tata pambola bino parce que bible zolo bango ko pesa mwana etike za lokolo pesi nzambe ko kabela mwana etike za lokolo kabeli nzambe papa pouvoir nini yo za nango kabela nzambe tango kabeli nzambe e bongo tango nzamba ko kabela yo lola na lola bisengo na bisengo tata pambola biso merci beaucoup banengo babolingo soki enzo azongi te tokutana pona émission sika matoni mingi na Lidi Mukadi ma femme matoni mingi na bana ngai nzamba pambola bino bye bye. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Shebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.